maman oyana po alongole loko na voilà. Mais toki ke tazomona ba bijou bosom ba pesa na wana ezali bongo ser oyo alobaki ke akoya so matanga ti. Faka saka matanga Espagne yi. Faka azaka na décision na saka matanga kuna. Faka kuna poto ndimai. Mais ça ko yo panda so famille te vraiment famille so yo kan intérêt. So panda famille te faka saka pa na ye basi se ba kunda ye pa saka à côté na ye papa le pa saka à côté na ye. Bapesani babizou na papa lin mais ça m'a biso to sepeli vraiment boyende za la famille soki ba singa fa benda na kamekata na kate vraiment en tout cas gloire à Dieu ye wana bozomo na okende mon ndeko na kufi ben c'est non à kufi ko son ndeko na pour la téléphone non ah bon siko est-ce que peut-être peut cause que aye na ye pour mon dia mon na ki ba grande sœur ya lin ba lobaki kambo no hôpital. Hier, mon tour, tu as passé bon? Mon tour, qui est malade des années. Bon, dès que tu as allé, tu es malade. Tu arrives devant micro, devant caméra, monde tu es allé en go. Aïe, tu es. Bobi sote papa la limbisi, bobi sote bonga ba tamba ba mbale kuna. Bisonde to limbisi. To limbisi msetu. Bon, promesse à la kabongo singa famille benda na ekata na kata. Je pense que yazali mama le kabana fa ya quand même ba solo là. Ya ba ki olele pa na yi. Bozomona wana moi so aboya ki alobai ki papa lin akunda na nyingi na Teresa a démenti malobani so abimisa papa ale mabe mi bala théâtre baza ba escroc baza ba ventier moto fa ina ndeko no 34 ans aba banda ya ki chéri baza 16 ans bana classe ya uniforme à bleu blanc quand ndeko no akufuna maladi ya makasi ya belaki basungi pa so zaki ngalo bana batunga bi maladi ya papa no so yaki ka ke moi sa papa ale ba mbongo na biso moto za mike ndeto lela de ya mo sa papa ale kala. Au jour le jour, nous sommes là, toujours dans le cadre de mode Matanga, il y a Papa Alain, il y a Boumsaki Mwasinaye, Maman Mamicho, Toko, Kapita, Akufaki vraiment, Atikbissomo Mikoleke Belé, les 5, nous approchons vers la fin. Il y a journée Oyo Bakotikaye, les tous allés jeudi les 5, lobby vendredi et que ça la funérailles, il y a pardon, et vous la veille mortuaire, il y a Matanga et puis le samedi donc il enterré maman corps ils allaient maintenant la morgue à 51h. Nous invitons Batunions au Badinga Papa-Lin pour le samedi de Toko Kendekokunda Maman Mamicho. Je pense que le lot vraiment la monde batu baza et belé awa batu ces comédiens bazoya et belé le kola na droite nanga awa nazali bongona Teresia là c'est comédienne Oboyebi vraiment chaque fois chaque jour azoya awa Teresia n'a présenté encore ma condoléance. Merci pareillement. Thérèse, je pense que na matanga awa bozoya chaque jour bozoya penza mobilisation zali makasi. Nous voulons juste savoir est-ce que na côté bino pe ba c'est comédienne et tout ba comédien bino bongisi déjà moi dans ba cotisation to bossa déjà et le moko boy pour na geste pour na parler. Oui bien sûr tout ça là déjà cotisation salama. Tout ça déjà bon bah ça on va payer bon on te va payer ça quand faut te remettre en enveloppe et pas monter coup faire le monter tu sais na bana au bandamba mo pe ko sala te aux sous moi temps en repos parce que tu coup fait la molonga na fait moi na te ma fait le mois sinai donc on a temps ya repos on est sunga ile moi muke na temps on fanda na c'est voilà mais Teresa dernièrement tokaki ba makambo ezali matanga awa déjà toki makambo faim ba fandaki la dernièrement wa ba bongisi déjà makambo lelo pe na moni mobilisation famille belé bazotonda bazoyawa toki ke mama Olive lobi azalaki awa expliquer biso nami ezalaki ndenge ni toki batini ba biloko c'est vrai mais maman lui les habitudes mais maman tu na ko biloko to lo bango te déjà comportement na ye akabaka alia kana bato toyebi déjà za kandenge wana et puis aller za mwana na ye wa soutenir kaina batonye soton maman lui va saka liste na ye ba bazora biloko tout monde ramini papa aller salaka et puis ata se pose à la rater mais ndenga ko li kama ku fe molonga niti maman za maman moko azaka motema bolingo ya munene asa nini ko soutenir bato bazana matangati
pendant mikolo belé papa les artistes mon comédien Karabouy on laisse bateau sur enfin bana mutu na eti po yem ta kufeli bato maman lobi tiens que soutenir moi na ngala tana moi mai moi lipa moi nini ata libulu bakunda ta moi seke maman sali makambo asala kati po ya za mama ya baka difficile et si bon mona que yo suki mais maman oyana po alongole loko na voilà. Mais toki ke tazomona babiju bosomo bapesa na wana ezali bongo ser oyo alobaki ke akoya so matanga te ye wana oyo bazofilme wana ye moto alobaki ke akoya matanga te mais tokamba bapesani babiju na papa Lin mais eza makambo biso tosepeli vraiment boyende ezalaka famille soki basinga fa ebendanaka mekatanaka te vraiment tout cas gloire à Dieu ye wana bozomona okende wana yende mutu ayebisaki papa alobaki papa Lin asa matanga na ndenge na ye pe na ndenge na ye. Je pense que Thérèse kolobani porte tout comme na présence na matanga bo bandaka na yakate poani ayaka ton bloc yaki tikoloba obo skotolobani Thérèse tikoloba ko mamni olobana na seki bo bandaka na baki osa matanga place ding saka matanga Espagne ye saka azaka na décision na saka matanga kumna ça pour poto ndimai mais ça quoi oui pendant sa famille te vraiment famille c'est yo kan intéressé ça pendant famille te faka saka pa na ye basi ça ba kunda ye pas saka à côté na ye papa le pas saka à côté na ye donc yo pendant koko soni sa belle sœur na yo pa na peut-être zongo sko ye na cheyo o belle sœur na yo ndeko na kufi belle sœur na yo a kufi ko soni sa ndeko na pour la téléphone non ah bon siko. Est-ce que peut-être tu peux causer que aïe na pour le monde dire mon nanda qui peut ba grande sœur ya Alain ba lobaki kambo no hôpital yé moto boto bino ba basibo ni balé moto kinga malade des années isaïe bon ndedi ba ya ale ba so kinga malade wana bon mais oui so landa ki on tenga landa ki ngana landa ki en émission ba ya ale misatu ba lobi moko lobi yende moto banda nani mami tu abela yé moto za en hôpital ngana za ya na ngakufi teno yo yambalelo ndeko na mobala ya na ngate po soki peni sopeto yoka sopeni banda kala na ba okana te ponika lelo ndi ba yoka ye pe jazz là tokai ke maman Olive tinda ka enveloppe moko munoni mo costaud debi montant na quantité pas maman Olive tout le monde a appelé ça ka ba chiffre 1 ba 00 be na sima de tokaka et puis na matanga c'est ça pour na matanga peut-être cause à te que tanga yoki mbongo na yango lelo pa yete kasi ngana ebisi bino banda kana ponya ya kata ye ka tong batu bayaki aoki sangote yakiti ayokiti faga tika ka pana mais quelque part la monde on peut bien le sens que il faut aya basanga na balela émission a démenti malobani so abimisa papa ale mabe mi bala théâtre baza ba escroc baza ba vanteye moto fa ina ndeko no 34 ans banda ya ki chéri baza 16 ans bana classe ya uniforme à bleu blanc ba vandina eti lelo baboti bana 4 mwana manga suka ya liboso na université nous tokomo kama mwana msusu ya mobali ngana bien mono na jouer kana zara so na 6 ans ta lelo akomi boy mobali munene ba kolisi bana bo mona ka aventure na été ka ndeko no akufina maladi ya makasi ya belaki ba sungie pa so daki ngalo bana batunga bi maladi ya papa no so yaki ka ke mo sa papa Alain ba mbongo na biso moto za mikemike ndeto lela de ya mo sa papa Alain kala kozo mona grâce pe ya carte na biso ba pesa biso ba assurance maladie wana ya mama Denis et sunga ki a au traitement na e bien bongo lelo siko yo ko finga mobali ya ndeko no sali bona ndeko na yo olala pe l'hôpitalité pour la téléphone autant que malade na ba nombre de baba néanmoins moi ça na women hôpital tout ça ba réaliste pour ngai fakia kanga motema ta okaki mama Olive aye ata ba ina ba tuka biloko ba pesa alali yango po ende mutakufeli mwasi le kwa yiba inga téléphone fa bande bongo ko OK vous comprenez ça bande bongo of ngolinga mémoire ko da ifala so na Nicole basiko pale lia wa mbongo na yo moko na ba biloko yo moko batinde le po mutakufeli mwasi bo yo sani ba yo kania yambi papa le poani kwa ridikize devant micro devant caméra monde a tué taliango ayiki to te bobi sote papa la limbisi bobi sote bonga ba tamba bonga bale kuna bisonde to limbisi mseto bon promesse la kabongo singa famille benda na ekata na kata je pense que yazali mama le kabana fa ya quand même ba solo la ya ba ki olele pa na ye
ozomona wana mwa mwasi aboyaki alobaki papa Alain akundana ndenge na ye Thérèse alobiki ye ayaka po amoni biloko amolive ye yango lelo pa ye je pense banda wana yaka te yango tuni po ya yeka lelo lobi bato bayaki awa ya ye lelo pona nini faki basenga pardon badaka balelesika moko te boni kotika ngana biloko ngai mamoli moni ya ebike mbongo na biloko sangisaka bato ko na bato baboyeka wa matanga baye pona bamoni neti ngabu na oboya kaka bokunda na bino abonye mzee pakaki abele pakaki sangisi bato nzamela ngai mais en tout cas pona ngai nazo prôner paix ngana pona paix blague pa ngana pona paix baba kunda na kimia bo watu amize ka galerie bakunda la kimia bayokani baza bo moko bana na ba benga ye mama leki papa Alain papa na bango voilà c'est ça c'est ça que nous voulons blague à part mes frères et sœurs singa famille ben dans les katanate à preuve du contraire il y a zali mama leki ya bana il fallait kaka ya na matanga aya ba sangana balela ndeko na ye mais faut moko ezaka ke aye na moma mabe aye na moma voilà na yeli biloko ba imeti to kanisele ka mabe pona nini basaki kimia pe kala te baseno ka lelo c'est quand le pas moni biloko amolive saka na saka fufa mama Oliver saka obe semulu afia ba to pe na nini afia ba mo so baki ka mukese ki mbato pupu boka zanga ba saki wana nza ba karto à Thomson azanga ba Thomson mineno mama Oliver pesa vraiment je pour la monoma be Thérèse kama sanga bona ko bomba ngali kamte ngata ko chenga munduke o sanse na lubana nga Thérèse en tout cas vraiment Thérèse en tout cas vraiment matanga lelo tozali les jeudi vendredi zali vers mortuaire samedi tout que nous kunda est-ce que bino na côté bino pe moi uniforme ezali ou comment muto akufia comédien te aza mwasi ya comédien to la ta propre pour te que dernier demeure te qui rendront pas mwasi na biso to ça uniforme te so to kufela ki comédienne est-ce que to comme peut boya ba uniforme pour tondela biso mi to boy madame tour to la ta uniforme to la ta ba fête boy après enterrement soirée nango to on a fait mariage à moi na biso ifoku religieux na ekozala na butu nango donc même tout la tata la fête to bin le mbona na mariage ya Bijou la reine et la mbona na mariage ya ifoku et la mbona na mariage ya Thérèse et ça que sengo que hôtel le mbamo boy la mbona la mindondo la mbona la ya mundweri mi passe ça là c'est la passe ya moni vie ya loba na kokoso ba uniforme matanga te pona sona la tshona ba uniforme ya muto intel uniforme de soi kana motema en fait déjà batu balandi biso message nous opesa surtout pour na journée ya samedi wana surtout batu azona biso partout na monde entier na batu azona biso na Congo ngai conseil na ko pesa ba famille mibale mingi net na famille ya papa Alain moi ce mec qui petite sœur ya biso to kufi ya moi na biso akufi to pe famille na ba mususu ke ezali be ba ke mobali soki akobelisi mwasi to mwasi abelisi mobali na ye bata ebele sans moko ya université mataka mutu okasa mutu asiki me asiki te azokanisa kaka nabelisaki mutu bata ebele akoka bika babiki te nzambe azwi soki ntango oyaka na likama bongo omoni papa ale mpazali mutu ya maîtrise mutu mosusu mpe yakana makasi akoka obeta mwa mwasi wana donc faut koyokanaka ntango mutu akufi tovandaka ensemble boyokani boleli mutu bokunzi ye ke bosaka babiloko oyo eleki na biso mwasi asalaki wana eza kitoko ata moke te boyokanaka tozalaka ensemble tosimba maboko mpo oyebisanga te ke oyotika oyoso na ndako ya papa Alain te oya mpo tala bana papa Alain mpe akobenga so problème moko eza mpona bana parce que balobi atikali ye moko mama tata mwasi na bango propre e mama aleki na bango donc nde bayokani boye esaika bien. Merci beaucoup. La série continue, toujours continuer Mika, toujours continuer, la série continue. Vraiment, nous poussons un peu na kinde kozwa matop na moni sous Bijou la reine Bazalia wa tous un peu bango.
La série continue toujours. Na prometa qui bino abi qui na kosala pe l'autre comédienne Mama Top yaza pembe na ngai ala matanga bazap me belawa bazap ma mobiliser 42 toujours le ba lelo za réunion moko munelo salama awa na famille ya papa Alain na moni kota maman bazali côté pe ya papa Alain bazali réunion ezali mais eloko moko tout le monde surprise mo eloko mo salami ya tout le monde que la série à question oyo ya moi c'est papa Alain aye ba na parler ba sololi vraiment tout le monde en malam la Maman Top toutes mes condoléances. Merci Mira, merci. Maman Top tout le monde surprise moi ça mais wa réunion monene ya famille ya papa Alain ezalelo à côté famille maman na côté famille ya papa et puis tout le monde surprise moi comme makasi tout le monde lek ya papa Alain aye awa et pardon lek ya moi c'est papa Alain aye o aboya ki aye na yamani na mo Thérèse alobi que cause la pour biloko à mon livre ya ki ngolo la ye que balobi asenga pardon déjà ero senga déjà papa Alain pardon asenga qui peut famille pardon quand des batapoto balobi que le linge sale c'est lave en famille déjà tout temps à reconnaître ma bien Mikiti ça senga pardon il faut kaka olimbisa ye donc toloba ki eza famille moko déjà eza na alliance bana bana kati ata mami cholela akufi ye azapeka mama bana wana donc yena ale ba otika lokabona te batiko za la distance te po bana o basangisi bazana kati c'est ça et kata na kate voilà yango wana moni lelo présence na ye awa à reconnaître que asala ki mabe Mikiti si aye eza normal c'est ça mais blague à part sans blague vraiment photo lobela yango aye na maman moko mabe soki ezalaki ayaka na ye ata mardi engeza bien biloko ya molive elobi lelo ya ye donc toza na raison moko mpe tokende tolwanda lobela yango te aye lelo te balobi de pas aventure asenga ye pardon aye lelo te azawa azolala aye lelo te aye yango lelo te ya solo Yves tolobaka mpe vérité aïga les lotés voilà. Donc en tout cas eloko penda ngai na linga boye na linga vraiment qui miezala entre les deux familles elo le qui miezati nzamba lobi luka kimia la muto nyonso ayebi pourquoi poka na kanala muto nde nzamba ko pambola yo na kanala muto nde nzamba ko visiter po nzamba ko kitaliso te akitsa man ndenge ancien testament non donc nzamba lobi luka kimia la muto nyonso ayebi pourquoi donc pour moninga no muto boy azaka nécessaire voilà. Oui, parce que hier j'ai reçu un appel, il y a Koko Nyungo, elle chante Mwaka, moi qui m'a dit que solo à cette journée na France. Alors bah que mire en tout cas bossa la nyonso, maramu to soka papa l'insta to Sony. Et vraiment merci aux réponses na yo, Monique la sert à question, bisoko to bando ba kena aya ya nzoka dia et puis lelo aye, momutu bon na ba image bientôt la boito comme on aye. Et là, je vais retenir nini pour surtout que la famille à l'élo, il y a ma famille, papa, la famille, baza pine belé, bateau n'a pas encore bateau solo là, va retenir ni par rapport à Maramo et les gars. Na pesa na mbote na chuchu luambo balobi mwana ya star aza star mwana lion aza lion yango babenga ka lion so ngana benga ka chuchu luambo mais glissante evanda na mbongo tembongo eglisa kabu soka kabite azala ka l'est na pesi mbote chuchu luambo bisiko za pourquoi pas Sylvie akake moi Nzambe passeport rouge moi soit tika avion na défaut 5 continents pourquoi pas Tete Yondo moi c'est Mbij moi na lemba tongo balobi na lemba monsenja azate petite sœur losako no yango wana o banako lobani papa na ngai ba retenir nini pour na maramono le kaki na matanga papa lena nde to komi lelo surtout toza famille toza pe bato donc bisika problème bisika bato bazali kambo ezanga raté problème rozala ka papa na ngamera ndengo ozawa na même pas matanga ata na fête okoyoka ka makambo yala ata na ba famille nde to vanda koyoka ka makambo ekozala toza na eloko to tozolo bakaka ndenge to bandaki na mbutu siko to koti na boyokani to koti na bomoko esali bien
car ndenge pe nzamba loba la fin d'une chose que le commencement. Donc le quoi to komi na suka nzamba kotisi kimia azongisi harmonie azongisi bomoko. En tout cas netinga personnellement ça ninga bien pour permettre to le la sikoyo mami chona kimia oleza la bamsu batie matanga côté na bango biso pe côté na biso na mona bino batiste comédienne surtout batiste comédienne bosilika makasi pona muninga na bino papa Alain bosilika makasi to silika makasi po to bi papa Alain souffrir na mwasi na ebele baza mwasi abeli inane déjà kimia ata balaka eto ezona ba témoignage ebele mais mopali andimi ko vanda na mwasi na etina suka nzamba kaboli bango aza quand même un homme à féliciter pour azana nous jeune ozo comprendre ayebi ke mwasi na ngana balaki na honoraki to botina ebana ezate kasali na kopo mutabenga maladi azate maladi yero na kovanda na muninga na ngati na suka nzambe moko akaboli bango poso pe ko bika linga bika balinga ba continuer libana na bango mais nzamba sepeli ko kabola bango alors faut ko nzima ko loba faut pas ko yana n'importe quoi ko yana biloba loba ko yate esunga kite sala malamu te ngakutu na ko annoncer na ebike alene ngazana zana au jeune lobby lobo kuna ta 5 à 10 ans to ko yoka pas du moins c'est bala pour azana en plus jeune moi sona ko ya abongama po abongisa ayamba bana na malamu nde mama na bango azala kina bango avanda bien poso ka yena bata potato ka ba nouvelle bana na mwasala bandiko ko nani ko souffrir bango biso batata mwasa bana na to pakatisa yembango et puis la minute on est là maman ke ba baso musu bataka papa Alain kaba ba papa Alain mais bazata musu moka za ozela ngai oazo zela ngai eza guerre et dépend de na fiko fiona ye yenda yeba mibali bazama mayele koleka biso mibali bazama boza mayele koleka biso tango bovanda kana biso boyeba ka mwasi nde kovanda na ye oyo te bon ezo dépendre na ye ngai lo na yebika sana au jeune lobi ulobo kuna azwane mwasi mais mwasi na za malamu pona bana wana azali pamboli pona bana wana. Ok, ça conseil moko à retenir par rapport ya oya koya na lokola musungi ya papa Alain aza mutia munene aza la mwasi oke aza sengo ya papa Alain pena bana o papa Alain aboti mama mamisho ya ko bota asangisa bango po ba za makila moko aza mutema malamu lokola madame Adilondole balobi Domitile Makenza ya Adilondole aza mutema malamu lokola mama Biz Mondele ya force tranquille grand vous maman douce la femme douce aza mutema malamu lokola bango aza mutema malamu lokola mama Viviane Nzumba basi aboye mutema malamu mama la ngai yeso ke abia atindela yo koli yo gangi mama Viviane Nzumba juma dolala boko moi so tika cuisine na défaut aïe balobi moko Virginie yoko moi c'est à taille moi c'est mutu e balana na coupe maison Mbala les grands mannequins vraiment famille papa le bayokani maramno c'est l'équipe kitoko en tout cas vraiment todo senga kimia ezala igo sala moi c'est États-Unis muninga na hôtel civil bia de maman Cécile Balela en tout cas vraiment blague à part kimia continue à libota famille mais il faut qu'on parle une chose un mot pour la maman Olive Lembe surtout na acte sali wow je manque les mots na benga ki papa Alain na lobi na yenga lobi papa na sepeli maman Olive sala makambo yo et sala kema ya miso bima oyo zelaite o satanda ina ngote abima brisque donc il y a la force et bango ba benga ba héros de l'ombre ba mona na papa mbate tanga bima kaka eza pour a trouver mbala mon solution mama waro mama ya bakaya minene mama Marie Olive Lembe OLK initiative please zamba futa o mama o consoler mitema o pesi kimia o yebite loko yo sali peut-être yo mona o muke mais actuel esungi na makambo ebele zamba pambola o mama azongisa loso ya mingi bo pambola mapenga na papa na libota mobimba ona rolo baka yango wana. En tout cas, merci beaucoup Nabaye Bozolanda Biso. Vraiment, matanga le sengo makasi to moni na musique bozoka, musique on doit kata matanga et puis surtout na moni prince abino ba comédien, vraiment pas comédien boza ensemble. Na kolé la papa Alain, en tout cas coup de chapeau. Na moni na tikota message moko pese pande ko na nazana message na ngai
na oki kolobango pa maman Prudence mère doublé na kati ya London Marina Bolo balobi la Brazzavilloise moi ça solo la bien pourquoi pas maman Lili Mavinga ya Amien maman sociale ma fille à moi Nancy c'est na kati ya Italie ba salutation na yo na moni bongo Yuyu Belmira wana les amis de maman top pour soutenir maman top bango wana donc le 25 juin et ça 30e anniversaire à carrière ya maman top tozo lela mais tozo lobanionso maman Yuyu Belmira pourquoi pas mon général maman Emily maman nanga Martha Koyo boza ebele en tout cas na lingi bino mingi na chamoke de Jésus Didier Mpio le garçon magnifique donc baloba longue jambe à toi vraiment na lingi bino mingi en tout cas toza ensemble ba comédien toza awa tozo lela na papa Alain tozo consoler papa na biso tokolelisa yeti na suka tokozala ne longo na ndako ya kokende kokota tozalaka na ye na bana na biso tokotika te po tokanga makaini biso ata tobebani Thérèse ya ye petite sœur propre nazoli ya tija botoli nga botoli ya na ye tokendaka bongo donc on est ensemble toza famille sauf que bisika basani eza moi kotutana ezanga te lakisake kuna basani nde ezali bijou la reine toza na ye pe awa moi si mbiji ena mobali na ye en tout cas c'est mec aye kolelisa ndeko moi si na ye akufeli donc toye longo na papa na biso Eric aza awa tozolela papa na biso pe Koko Bilali notre vieux mais respect mon vieux toza na dade international pe awa pardon Mir Maye tozana Thérèse awa tondi na kicha poto linga tishi nanga ya nani ya dendon ya mipanzi donc toza elongo babi bolela ka te bopesaka mutu mama moto osekisa papa ale moto longolaka ye pe mwa basusi tolelaka po moto wana nde na biso tolelaka po tokotika ndeko na biso te acontinue susi so mpo soki akufi bana na baotelengana alors faut toconsoler d'une manière enoto toza na bango na basi ya baartiste merci vraiment coup de chapeau basi ya baartiste na biso bao bakufa bango mutu balatisi mamicho donc lambo bokomona voile na mamicho akolata na cercle eza basi ya baartiste na biso oyo bakufa basi na bango mutu balatisi en tout cas coup de chapeau na bino merci beaucoup en tout cas na bana poto nyonso toa na bino elongo tozolela na bino elongo tula bolalo dudu merci beaucoup merci bino botika biso te na tanga passe pe na kambo na bino ezala mama Guicho en tout cas na liposa kolobaka kaka posa ya kotika ezoya te blague à part mukolo ya samedi za pe mariage ya Renate Ifoko beaucoup mikabola ndenge nini c'est ça toza na choix te mariage wana date ezalaka déjà bakochange te mpe bosi bozwaki sale bopesaki de ambongo bao bakokende mariage ya na pokwa kobimisa kore ya na tongo tokozala na ye bakunjale na pokwa bao bakokende feti bakei o tokovanda mpe na papa ale na pokwa tokovanda na ye tokosala ndeni comédien félicitations merci mabalo nde mabala en tout cas vraiment je to comprendre te c'est comme si Jésus réponse c'est comme si vous fungwa boyo komona siko penake tonosa berere tobanda osala berere teza nde libala ezaoya te ntango eye efongwami ti bato bakomi koyamba te bongo yango ezalaki nano eye te tosala nini tobana kolukaka bango mibale batula wapi bango ebaso batula te laisse l'état au temps ntan na biso ekoki yango na nzambe akomi kovisite bacomédien baobala bacomédienne bazobala tozoke esili mpe nanu te toza na ya Gesho le 22 mai le 22 toza na oyo ya Gesho donc après Gesho koyoka mosusu akobima après mosusu wana koyoka esusu mosusu akobima donc toza kaka elongo tokopesaka nzambe merci ye nde Jésus réponse. Ok, en tout cas félicitations à ma top. Merci. En tout cas vraiment bon séjour na Gabriel na kati ya Dubaï. Bolembo bon séjour na ose la téléphone. Gabriel Tumba Bolembo en tout cas bon séjour qu'on a Dubaï. En tout cas la série continue. Dans un peu pembe na Koko Bilali azali tozo un peu Koko Bilali. Tozali kaka na fête pardon tozali na matanga où il y a papa il y a moi c'est papa Alain vraiment groupe Simba ezali en deuil moi c'est papa Alain akufaki to kundaye journée ya samedi na huit ko solo na Thérèse na solo na top je pense que Koko Bilali yo ko bana matango ebandi c'est déjà combien wa oui te banda matanga bandaki
La kasi deuxième jour le lopo na ki pe na misale belé na ndako. Yango esenga ki na sisa misala ndako. Le lolo wala ki na taille libre yango na zongi soir. Bon, si on a habité papa Alain au banda au fanda mina papa Alain au joueur na papa Alain et chaque fois est-ce que tu as la koye bapé moi c'est papa Alain? Oui oui. Na yeba moi c'est papa Alain wala na oketi pala bango la yolo. L'air wala na yolo na okende mera zo yambanga soki yazate la tuni mera oyeb sanga ya sabi mai. To solo ana mera sili na simenjela na zongi nanga na tiki be lera oya papier samoke ndekolo bilali ala kya foko bilali makambo zaji na kata na matanga oya papa Alain famille ya mobali ne famille ya papa Alain na famille ya papa ya mwasi bando yoka na tende ko moko ya mwasi oya mama mamicho asika loba ya sa matanga kote na mais to moni lelo aye na matanga batu balobi bakambo ebelebele badike mpo ani banda kala yaka te ayeka kapo tango bamoni mamo livre atisi enveloppe ya mbongo apeta enveloppe akaki ezala mbongo na kati et puis ayeto pesi camion mobimba biloko nde yango na ye aye est-ce que yo koloba ni par rapport ya koya ya mwana mwasi wana ya ndeko ya mwasi wana et puis na nde batu balobi analyse nyonso. Bon merci mpo nanga laki mokolo langa eza pour l'enveloppe te na yoka ki nanga ba bêtise wala nyonso na ndenge finga ki awa ke ala yoko tia matanga pa ya ndako eza na salon moko chambre moko na salon mais na ndenge zongi aye penda ka morike te bana kati tika la zonga pa ya papa bana ponanga na mona ngo zambia o balobi ke aye po amoni enveloppe kaki na biloko aulia tolia kangoka mais ndenge le ginyos yemo ka zoye bakete ndeko langa mwatsi akufi me bana bayi soki la ke bondela mobali nga te e ko sala bien te po bana wana baza yale baza pe yaye yango no moni ka mikitisi ajongi na makola mobali na ye po ba konda ndeko ne malamu donc côté enveloppe na biloko aulia bon et abiloko mukili tekala mais la monnaie pour la conscience la monnaie qui a sali sagesse à bana yango amekete si po aya na makola mobali na osinga famille benda na kata na kate au preuve du contraire ya zali moi si ya papa le voilà tikeli pour na bana akengela bana voilà o lobi yango la peta donc eloko penda sali nga pona ngala sepeli makati la monnaie yango est vrai pour kande tonga famille kande tonga libota te kuto satan de muta kota mais la minute satan côté la qui nzamba sali abimi na mutema na ye aye ko mikitsa pa mbali na ye na pour ngala moni on peut ça plaisir à tout antika yo bat ba retenir nini surtout le quoi to ko bimisa ma corps ya maman mamicho samedi vendredi et veille mortuaire bat ba retenir nini surtout pour na programme wana si y a un mois dit bon mon anglais zali kala ba o ba kamite me chauffeur na o nyonso eleki côté ya moi ça papa le bala la mutema ko mikitisa to za la bomoko to kunda mer le quoi to kunda samedi to vanda to kundi esili famille à moi c'est zongi côté na ngoso pe ba vanda pa mobali pa to vanda eli matanga et rozala bien mais na biso ba comédien na bato ba capital mutema ya mukuse la sengi la bango to za bomaka nzetete joka kama donc il faut qu'on quitte ça to yamba bango la bobo to biso ba comédien to sisi to kundi oya mo la tikali avanda la papa le na ndenge to kunda avandi o pa mo la kete ngalo kwa ba kundi tikala zonga na nganda azonga ndako mais ngala sengi la bango kake to za na respect to ke cimetière o ba ke cimetière ba ke o pe ba tikala ba tikali to kunda mer akenda pe mala bobo poli we zanze la bisonyos le longa bilali na lo bo mo la pe lo bianga le lo so la ke pa ya e bemba moi ça papa le la sali des ordres bongo yangali donc eza tina mon côté to le la ye to kunda o to la biso mabele to zonga la mabele mwana nzambe kutata mataka likolo mais soko la ngwa kufaka bataka e mabele ava mata bongo biso bata maso donc il toza kabo moko
liloba la kasi alinga ina baksa wana Koukounion, elle chante Mwaka de Kimanteke depuis France, en tout cas, conseil l'équipe. Koko Bilal, il faut sentir que pas que sagesse et Zalaka, sagesse comme un bandit. Je ne croyais pas que Dengue Vamba, il faut ça une émission. merci ngapé na sepeli nzamba kutani singana yo natala ka la télé surtout émission la soir Rolex ça va comédien première fois Koko Bilal ya sangana yeme il est grand journaliste on a monaka ngala mstaba boy lundi à partir de 14h na quoi tout ça nous émission tout le makambo belle au bateau psanga pona yo merci promettre bateau lundi tout ça nous émission merci lundi au monde là yao na auto ça répétition moko boy ya musique nzambe to ça la tournage na lundi la kasi moi temps ko la té ça mardi tocha mardi pour mardi na ozanga la palais nga vandi na maringa pas solo solo oui na yebi kwa tout ça nga partir ba likambote ngala ozelo lokwa weje wala makelele ala to lendo déplacer to kuta la sur la flag likambote to sala likambote ngala obike tio zo tout la mama na ngai donc la moni pranga mais papa ngala tala ke gala télé lelo pe da tête à tête et ça li ka plaisir à osangala tête en tout cas c'est peli. Merci beaucoup, Luison Mbala, les grands mannequins. Balobi, moi, c'est Tazina Mninga, Sylvie Biadia, ou me les Sukozali, les Sukozav, maman, c'est si balé là, et Charlie pour tout mon thème, Esther Mayangi. Merci. Je pense que tu as commis à Souka à interview Nabiso. Merci, Bolanda Kibiso. En tout cas, nous sommes là, on est là, vraiment ensemble, n'a pas parlé. Tous allez coller là ensemble n'a pas parlé. Merci Tokuta Nabino, Nave Mortuaire. Merci.